Yaya, balobaka yango, bala ebele, lokuta, eyaka toujours na ascenseur, les ont dit, alobaki, est-ce que boyokaki, bino bomonaki te, tomonaki nini. Vérité, eyaka na escalier, malembe, ekomelaka biso. Ya, makambu oyo, ya frère Moïse Matuta. Ça avait tiré de partout. Moïse Matuta, Abengani Mwasna et Jemima. Il y a des gens qui ont constitué toute une histoire. Ma bête l'émission histoire, il y a Moïse Matuta. Que Yena Jemima Matuta, Bazali lui suscité. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il y a consort. Oyo, Moïse Matuta, Abetaki na Lubumbashi, et lobi nyonso, et signifié nyonso. Est-ce que Moïse Matuta na Jemima baza kaka ensemble to baza lisusu ensemble te et pesi batu mutu ko soit les kam oyo yaya yango nous sommes dit awa na radio lokole to koloba kaka vérité bokoyoka oyo nanu boyoka te bokomona et puis on va clore ce débat parce que yaya bato mokili makambo minga na lelio mama est-ce que frère Moïse Matuta azali kaka na Jemima to bazali te? Est-ce que Jemima aboti to Jemima aboti te? Yango tokosolola ngo awa na émission ya lelo. Kaka na émission lelo ya tokosolola makambo ya lien familial. Hôtel ya famille. Yaya, baike bakangama na hôtel ya famille yaya. Baike bakoma ba umbu ya famille na bango. Okomona ndeko kenda poto 10, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Yo musala na yo kaka opesaka na famille. Opesaka na famille. Yaya, est-ce que yo okoki ko jouir na mbongo na yo moko te il faudrait que na famille? Nani akanga yo na hôtel ya famille? Je vous ai toujours dit, Aya, papa na ya boko mandoki na yo, maman na ya boko mandoki na yo, ndeko na olokola. Yaya, bandeko msu bakanga bango na hôtel ya famille. Tala pourquoi lelo awa, toko développer makambo ya hôtel ya famille na invité na mission ya lelo. Tel que vous l'avez remarqué, mesdames, messieurs, on va en parler ici dans cette émission. Mbote na bino, bandeko balandi, ya radio Lokoye télévision, bisika nyos tu mozwami. Merci, na confiance, pe fidélité. Vous allez couper sa programme Oyo, Radio Lokoye, masolo, et pas wapi, chaque fois, to kutanaka, au solo la, makambu Oyo, et ça dit koleka na communauté na biso africaine. Yaya, soki mbali boso, ota la biso, yeba ki wabenga kabiso, fiston pelende, tata ya Sedek, ozala biso, ozala na Goma, ozala na Bukavu, ozala na Isiro, ozala na Uvira, ozala na France, na Belgique, na Suède, na Irlande, na Afrique du Sud, na Pretoria, Valle, Johannesburg, Cape Town, partout, Wittenberg. Il y a des papa fiston azali en direct, oui, azali en direct. Et na émission, les autres groupes, ça y a opportunité, au benga en direct, on a au solo là, autre invité, évidemment. Autant au benga, au colina, intervenir sur le solo, il y a frère Nabiso, Moïse Matuta, au benga, on se la prend à Moïse Matuta, donc au benga, on participer à ce concert hôtel, il y a famille. Alors, numéro au benga Nabiso, c'est-à-dire numéro au bas de votre écran. Numéro au benga Nabiso, et ça est numéro au sayo, awa. Numéro yango ici, c'est un numéro privé à studio. Vous pouvez avoir un numéro Oyo plus 27 61 48 177 48. Au petit numéro Oyo, vous pouvez avoir un bon tabaté, vous pouvez avoir un numéro soit pour Yambaote, vous pouvez avoir un numéro Oyo, au petit numéro yango wana ezali bongo. Na commentaire bande ko so na biso ko bela biso ko na appel régie botikaka numéro o ezala na wana mais boko même biso na commentaire wana numéro ko bande ko benga tangu to fungula te ko benga biso sikote ko benga biso tangu to ko fungula téléphone lobi ko benga biso na plus 27 61 48 177 48 voilà ko benga biso na numéro wana. Au moins numéro 1,
Comment tu l'as on a stage? Comment tu l'as on a stage? On the stage. Voilà. Voilà. Yango wana. Ote yango sikawa, eko permettre okobenga biso numéro oyo eza na stage en tant que okoma na partie oyo ya ko benga. Voilà. Yaya tokobana lisolo ya Moïse Matuta. Tobeta ki lisolo awa. Moi je vous dis, il y a certaines personnes dans cette communauté. En fait, dans le chaque fois communauté nyo surtout ezana mabe na yango. Communauté n'a pas de problème mais il y a biso na comment on est evali ko leka ya batu mususu na éviter parce que dans notre communauté au comment na mutu ba former mutu di solo mutu aza innocent mais ndenge ba ko former di solo pour na ko blasphème pour na ko nuire moninga mususu il y a certaines personnes baza même ba expert yeso ka lobi makambu le contraire ya réalité te amona ka lokola sali malamu te et ça fait tirer de partout ici hein. Ça veut tirer de partout ici. Oh non, frère Nabiso, Moïse, Mbiye, pardon, Moïse Matuta. Je vous ai expliqué ici, Moïse Matuta, dans la album né à Liboso, tout ça qui est en Afrique du Sud. Voilà, vous avez dans les moissonneurs, dans les moissonneurs. Les moissonneurs ne même pas, oh, saison anga, oh, saison anga. Les moissonneurs succès à consacrer les moissonneurs, surtout, tant que y en Afrique du Sud, awa, leader de Bango Salaka, oh, nani, comment ça va, ah, leader de Francis. Francis Azati Siko a évolué au sein de l'église Push. Pray until something happen. Pas pasteur Chico. Au PCM Mote Sika Azali. A évolué comme étant musicien. Au PCP va découvrir l'église Push Mote Nabino. Au PCP pasteur Fortuna Mote Siko Azali. Tangu Moïse Matuta Ayaki Awa wana mwana mboka Francis Abadé ko vibrer. Oui, c'est vrai qu'il y a un peu moins de négligence, on regarde Congo sans rater, mais il s'est dit avant d'azonga Kinshasa, il faut d'azonga un album. Album à ça là, à ça là, clip. Tu participes comme si dans un clip voilà, donc là tina na Gandu Square à l'époque ba biso za double, quand ça double du colo à ça là clip et kanga et pesa kitoko. Alors pendant cette année, Jemima, il paraît, d'après isolé à Jemima, Matuta, à la fiancée à Londres. Jemima allait au théâtre, il paraît. Alors, le qu'on a voté sur ma fille sur le théâtre, parce que la galama, on a photo. À la photo, il paraît à Londres. Et tant que Moïse dit, pardon, Moïse Matuta, excusez-moi, Moïse Maleke, car Moïse, Moutou, comment Moïse a un problème, hein? Car Moïse. Comprenez quand on dit Moïse, Moïse, comprenez on soit Moïse. Et elle peut ça que Jemima n'avait plus le choix. Mobali, oui, Djika, malgré malgré qu'on s'occupe de mais à musique, la musique, si je me rappelle ma casse, c'était là, pendant que là, Mobali, on a permis de dire qu'on a sur Moïse Matuta, star. Après, pas Moïse Matuta, parce que le mariage, la balle, tout bête qu'il y a les solos, les caca. Kasi, et c'est moi, Libala, oui, c'est Mobalani, on a qu'à moi, c'est Mobali, ça a mis autant. Mais plus tard, et c'est moi, Libala, et il y a un soki, moi si, abandi kobota. Soki moi sali kobota te, ata famille à Mobali, ata ma mokilo bane ko linga yo. Soki ozobota li sute, okomona mabe kokota. Bambwa kele kokota, ma mokilo wa losala boye, alosala boye, pona kaka anuire. Nous sommes en train de besoin de beaucoup. Dans ma famille, on va malamu te okomona ba kei pour que on moi deuxième bureau moko boya ça va à soit payé. Na famille muso mona ba bengani yo. Encore bande ko ya basi ba bi ke yala ba kwa na mwaka tuku bianza na pesa quelque chose yo siko ye wana. Ya no pe osne ngale ko pia hote. Bande ko ya basi yo. Balinga ka basi bande ko ya mibalite. Pona ninyo. Yo, makako bandaka. Soko sala ba seme ki baso olinga yo. Ya. Gloire à Dieu comme ça nzambe. Mais ba seme ki basala ndenge. Yo ka so seme ki ata olinga yo. So ya ba abeti virunga kuna alobate. Alobate ba se maîtriser ya so lia kuna odia pe koto saka ndengwa, ça makambe ya ndengwa. Tout le monde va seme ki. Mais ba seme ki pe bo doser mo buke. Bo chaka pression te. Ko yo pe. O ko sala pe moi si à Moutou, on salon de moi, on est là.
On est là, au combien? Voilà. Alors, c'est ce qui s'est passé. Naka Moïse Matuta, Balobi, maman Jemima, il y a un peu de difficultés pour la Kubota, boye, il y a surtout un boye, biango. Mais chose étonnante, chose grave, il paraît que Kenda Tiko ça là examen, Kenda qui n'a pas peut-être la mission à Kinshasa, il paraît Baloba qui va bien. Moïse Matuta ça bien, Jemima Matuta fait ça bien. Mais bazo ko concevoir kakate. Bakeiti na mikili en poto. Pour ça là, examen, bazo concevoir kakate, qu'est-ce qui ne va pas. Moi, je vous ai expliqué ici l'autre fois. Peut-être qu'il y a incompatibilité. Il y a, bon, je ne suis pas expert en la matière. Mais comment tu as commencé à avoir, tu n'es pas expert en la matière. D'accord, bon, là, ça expert en la matière. C'est-à-dire que, Babylone peut s'arabana, que moi, si à bota, dans la bota, et ça compatible, ça la rendait moi. Il y a un peu de ma bala moussou. Ma femme dit 5 ans, 10 ans, bazo bota, oui. Et il y a tout à l'heure, il y a stérilité, stérilité, les termes m'échappent encore, partielle. Stérilité partielle. Au moins, ceux qui m'ont bali, à sali temps et belé, à Kedakana, moi cité, à Oumeli, basperme et vandi et boti ba couche, monsieur Koufi, monsieur Batou Nikolo, mais autant la kelasi, et qu'on s'enga abanda ko libérer. Abanda ko libérer, tia fraîche au bima. Nous surtout au monde la phase faible, à ce qu'on l'autre dans l'autre, c'est comme si à Okende, na moisi. Yo, oh, mari de nuit, moi ça va faire mon réel, ce qui mon bali, à ça va même bali. Et moi, si pas il paraît d'après, c'est pas ça ma vie. Moi, si je suis aussi 25 ans d'assou, mon sécaté, ce qui moi, si à Boukour, 25 ans, c'est qu'on dirait bien apprendre pour la robot. En tout cas, je ne suis pas expert en la matière, mais je suis peut-être, il y a fait incompatibilité. Et les gens sont allés nous dire même que Moïse, pardon, Moïse m'a tout, excusez-moi, Moïse m'a tout assis, à soi, moi, si moi, quelque part, yoka, à soi, moi, si n'a limité, à parler ça, moi, si n'a limité, on a 4 déjà. Ah, bandeko. Communauté autre, c'est ce que nous appelons la dépravation de mœurs. Pour ça, là, qui va émission, pour ça, là, qui va émission, tant que je suis officiel, pour la Sony, Nenga Zobo Tate, à Sengaki Moïse, Atindaye, Napoto. Est-ce que Moïse a pris la poto, toi Moïse a tindaye la poto, pour se libérer. Entre parenthèses, rien à tout le monde. Bino bato bozoya, ceux qui m'obali na yo, que ce soit où vous êtes, mobala banyono, boza bien. Et si ka bovivaka boza bien. Abandu goye ça non, maman ezali awa, yo faut que ne poto na bana, nga natika awa na kolanda bino, ah mabe koti. Yem sa papa te, yonde kende liboso kende koluka, sozi obenga biso to, ceux qui katuku bien ezali, pourquoi ne pas aller ensemble en famille? Vous savez comment c'est précieux d'être ensemble en famille? Qui te cause ensemble en famille? Oui, bien sûr. Ce qu'on va dire que Tinda on dévoile, c'est que Azo préparé bombe à retardement. Est-ce qu'on commis la peine de nos caca? Et je n'ai pas non plus dit que oui, ça peut arriver de vous mais moi c'est que na bana on va la rendre sima. Mais on a l'expérience. Ma bana mingi yandenga batinda basi bakende na bana et ce qu'on a nzela et ce qu'on a nzela. Au comme kuna yoko toyo ozo ba jonglage moi si kuna yemo ngano moi si moko chauffeur mutaya mbakiye abana ko sele ba course komio akomo na sema mutete to ba mwande zalaka il faut éviter boke de soit nzela moko donc ça la malam mingi est-ce que comprendre to mobala ki mibali ba na prompte oui mobali ata asali a jongler koto papa fso ngoko tena mibali te to so la pembe ata ke a jongler koto yo bolingo ya mwasi na ye esila kate azakaka mwasi te bolingo esila kate mais contrairement na mwana mobali na mwana mwasi soka badi kolinga libanda bolingo oya mobali na ye esilaka c'est très dangereux. Est-ce que vous commis maman aimé sur l'osali awa manifestez-vous maman aimé sur l'osali live papa Samuel Miguel osali manifester est-ce qu'il y a un kosi ou la souli pembe? Alors tout ce qu'on a fait du après la Moïse Matuta baboya ina jemima soni to fingi awa oh mosali na nzambe nini boy mosali na nzambe sali boy akosa makamade on avait tout dit to sali ga boy
concert yi ono concert na Lubumbashi to mona ki Moïse Matuta akela yi concert na Lubumbashi et après concert wana basala ki anniversaire surprise pour Moïse Matuta. Et qu'est-ce qui s'est passé dans l'anniversaire surprise wana to fandika aboy to mona aboy Jemi Mat to mona Jemi Matuta l'anniversaire surprise wana oh et tout qui mitema na biso oh mais comment Jemima entre le baki que Jemima babengani ye Jemima babenga na libala po azoko potate boye kada kana mais aye ko ça l'anniversaire surprise o ba ko na souter. C'était pour dire que les gens aiment parler aya batu balinga koloba organisation foya batu boye bité Moïse Matuta na Jemima bakabwana te basali bino batu baye koloba ke bakabwani Moïse bakabwani nani kuna siko bosala tango bomoni photo sike bakabwani te basali pona nini boye ko démentir te bovandi nie makambu ya batu open for winning makambu ya batu okomona mutu mususu pela boye avant de likambu ya muninga ndenga zoloba c'est comme si c'est comme si Esaïe solo méchant que vous êtes et na sepeli open for winning namoni sikoyo Moïse Matuta asali preuve ya maturité. C'est comme ça qu'il faut être comme étant mon sang en Zambie. Il n'avait pas répondu afin qui nie ndenge bonga na moi c'est un peu chez moi ba trop battre afin qui nie suka nango bango wana bolo basusu honte à vous. Alors total la moi extrême qui il y a anniversaire surprise wana total la ndenge le kaki na invité na sala ndenge ni na sala ndenge ni awa na otela bina ndenge ni na otela bina ndenge ni régie est-ce que régie o préparer moi quelque chose pour otela bango na osala ngone tindeli pour bona hier vous pouvez savoir chance ouais ma direct ndenge sala ka yona ndinga ba direct mingi te yona ndinga direct mingi te yona ndinga direct bela mingi te yona ndinga direct mingi bela te bon to kana faire situation de oyo et ça soki de to kana nous et 60 de oyo e moto kota on a linga ça la vino mo pour on met ate kambute on a nous anniversaire surprise pardon autant la siko bino ba yé mi ba kabwana auto mo ya sikona auto mo ya na je mate allez total donc on a déjà anniversaire surprise et Moïse Matuta allez deux bibiso nyoso l'évangéliste Moïse Matuta. Dernièrement, tu as comment ma vidéo est circulée par-ci par-là. Il y a divorce naïe. Bazolo ben divorce naïe na moi si naïe Jemima Matuta. Makabwani, baza soutouke la te. Pourquoi? Parce que selon par rumeur, l'évangéliste Moïse Matuta a bota banda na moi si nous susuma na misato. Donc à tricher moi si naïe quoi. Babota bana misato yango moi c'est siliki tellement moi c'est bota kate moi c'est silika a silika a comment le faire dans Londres bazali sous tout dans la vidéo on a bino toyeba est-ce que bazali baliza to pisati mais il faut qu'on yeba na vie
Il y a des gens au bazar au sabamon na yo couple na yo wana epanza mende basi. Il y a des gens qui ont monté les camps, moko, oyebi buntu na makolote, baye na ope na réseaux sociaux. Yango mamunyo se les na réseaux sociaux. Nous total là, on dit maka 100% te, à moins qu'on a la preuve. Sur les preuves ça te, on dit maka na yo te. Ah oui. Parce que au moment on a les camps, on dit ni, mais pose la paix en beauté. Quand les camps, on y a été pour assez justifier. Il y a des gens abandonner les camps. Mais après, on a été, on s'y va dans le et ça mais on les a pour monter. Tout le monde a une vidéo aussi. Tolanda parce que Congolais qui t'a créé, Congolais. Bon ça, Bino, bon, ça me dit ça pardon. Voilà, c'est vrai que la vidéo est un peu floue, mais je crois après l'émission, la régie va essayer de côté la bino ango na carte pour la yango très bien on a sur la rediffusion bakolanda image wana donc Jemima na Moïse Matuta bakabwani te bazali o tolobaki te yaya tolobi botika biloba loba botika biloba loba omoni preuve ya maturité oyo Moïse Matuta asali bino omoni yango il y a certaines personnes ato fingi ato lobi akoya te bolamba bolia atiki bino ndenge wana eza barasa bato lokola biso boye ata oleki ofingi ata oyo olobi tokoya to pour ça adage on répond les imbéciles par le silence pas la mikie tika bana basakana oyo fingi olobi osali oko osala tokoya to tosinde comme on lina bonjour. Allô, bonjour. Oui, Ndeko. On va intervenir. Ouais, tout ça, Kayo. Bon, si malin, tu fais l'appel. Si malin, tu fais l'appel au Benga. Tu fais l'appel. Si malin, tu fais l'appel au Benga. Voilà, au Benga. Si malin, tu fais l'appel. Benga, tu fais l'appel. Ça va. Ok. Je disais, ça là-bas, tout le monde, oyo, basa rendez-vous à la tole, ou bien, ou yate, atiki, botika la sepolo. Te, ma belle, kitoko, merci, force à toi, Moïse, Matuta, pour la preuve à maturité au Sali, Matikal Nation. Alors, nous profitons de cette occasion pour souhaiter
Un très joyeux anniversaire na bébé Mila Mukunka. Voilà, bébé Mila Mukunka depuis Lubumbashi ou Antanchi. Elle est née le 26 février. Il y a Anemoko Boye. Voilà comment est-ce qu'elle est belle, elle est très jolie. Et bébé Mila Mukunka, n'est-ce pas? Mukunka, bébé Mila Mukunka. C'est ton jour d'anniversaire depuis Lubumbashi. Lia Mela. En fait, elle ne nous attend pas, mais maman, c'est la bébé. Moi, j'ai mouké au PCN à moi. Na poto, et les cadeaux, le lopo anniversaire naïe. Voilà comment est-ce qu'elle est mignonne, hein, bébé Mila Mukunka. Alors, au nom de toute l'équipe de la radio Locale Télévision, nous te souhaitons un très joyeux anniversaire à toi, bébé Mila Mukunka. Voilà. On te l'a quitté. Tolobi. Voilà. Il y a un moment où on l'appel. On l'appel après avoir que sur il y a un lien familial. Nanya kanga yo na famille na yo. Regardez votre souvenir encore là. Voilà. Autre chose à présent. Il y a makambu comme la kabiso la vie. Okokanga batu ya libanda bandoki pamba. Okokanga papa na bino ndoki pamba. Okokanga ya na bino ndoki pamba te. La famille na bino. Il y a certaines personnes au lien à famille et kanga bango bandaka la papa fisto yo bandi côté on appelle ndenge na so za ba oto yebi yango ya toi de makambu oyo ya bando okenda poto bando okenda Afrique du Sud bando bandi bande ya mboka comment yo lo traka bandoto oyo ozana kisasa ozana Afrique nandenge o utaki Lubumbashi oye o taka bandoto ozala Lubumbashi ozala na likasi o Lubumbashi o zolo taka bandoto ya likasi esiko ozala kina ndenge ni banda okenda poto ya bandoto ozala kaka bambwa bazolanda yo ya salaka attention talatina to esibino ba lien ya famille ezali ya certaines famille oyo basalaka na hotel ya famille na bango esala ke bango ba évoluer te basi bakanga bango na hôtel ya famille ya ba loi établie déjà to betaka lisolo moko awa et pas wapi bana moko ya basi bazaka 7 bango babalaka te soki o prononcer makambo ya libala mobali akufi to betaki yango awa si ba ko tali sabwe koko na bango kuna na famille na bango babali saka bango déjà na nzete na monde wana okoko bala te et tu peux être enfermé na lien en famille na yo yebaka te yango na saka bino lokola biso tozana ba expert na la matière na ligaki ndolo lokola tokosola hôtel ya famille to bengisa moko ya wasana na Nzambe prophète Chiko Shembo ye asalaka plus de 25 14 9 ans boena lisifer abala route abala sirène moi de lisifer je crois vous na au bas de votre na télévision na bino vous mona de Chiko Shembo awa et belé obenga biso Chiko akenda wapi prophète Shembo akenda wapi de besoin na yi na bati aya awa a expliquer biso bakaba hôtel le kola ya metsa ka yango mingi alors donc bien chance à expliquer après explication de toko tokufunga téléphone okobenga mwa muke pona kosola na ye ya benga tango mission siko kobenga nga après émission te mais biko na bino prophète Chiko Shembo mbote na yo moto kosala na Nzambe mbote papa fiston Pelende boni. Ouais, ça va, nous allons tous très bien, ça fait un bail, ça doit faire 2 ans ou 3 ans maintenant qu'il se descend. Oui, je m'attends. Oyo aleki susu na radio de Colette. Ozaki na mabonde lito okendaki na binzambi omoni ya ozongi ga na maison mais okendaki binzambi binzambi mbote na bino ozaki wa boy ben na plus na ba retraite et puis zaki pe na Luanda moi libanda moi trop mais c'est bon ouais. Voilà, merci beaucoup. Welcome back. Bienvenue encore une fois de plus sur la radio Locale. Et Zalinda Kunayo et Sikapi au Bozala chaque fois. Ton bénédiction de l'eau pour la Tobade pour sur le Makamia hôtel. Et puis une fois subscribe sur Makamba hôtel, mais aussi Sakate plutôt Bosana.
hôtel ya famille bande ko ebele bakanga hôtel ya famille sans le savoir ozana kisasa tozana poto ozana tandoto zana kisasa donc yo ndoto na oka bando kenda Afrique du Sud bando kenda poto rotara et pas la vidéo la Congo on n'avait pas compris yango to ngaki o expliquer biso makambo oyo ya ba hôtel malobo kayo mosanda nzambe. Merci papa fiston na lingi to sambela avant to banda émission. Allez-y. Père puissant, Dieu créateur univers, dont je suis serviteur établi, moment grâce Nathalie Loboko na faveur, Zali Bofona Biso, na Komboa Yesu. Batunus Bofona Biso partout dans le monde, les Pambolia Solo Zalito na Bango, bah, oyo batana malade Nzambo Bikisha, au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Maloboka ndeko bokobenga na mpe kaka soki to fungoli téléphone nde bobandi kobenga. Bokobenga na numéro oyo eza au bas de votre écran. Numéro to tsewa yango bokobenga. Soki la silisi to pesier quelques minutes soki la silisi exposé na ye et puis to fungoli téléphone bobandi kobenga. Maloboka yo mosali. Voilà, batu bazo koma déjà pour ebi ke na kati ya radio yo TV yo naza parmi bato balingaka mingi. Ok, na lingi ko expliquer makambo ko eza tellement profond et que mutu nyonso azolanda ngai à comprendre quelque chose oyo eza spirituel. Et na lingi na loba ke on a besoin il y a délivrance. On a besoin que Nzambe a visité Vinayo, Nzambe a changé Vinayo. Et c'est moi le vec Chiko Shembo, tu bébé bingaï prophète. Merci ma Nzamba selenga grâce na comme évêque. Na legina loba par rapport ya banzungu ya bondoki. Par rapport ya banzungu ya bondoki. Ba marmite sorcellerie oyo e commandaka batu na kati ya ba famille oyo e dirigeaka batu na kati ya ba famille oyo e salaka ke mutu a vivre na kati ya blocage ya ba famille. Premièrement, tant que cela qui na kati ya ba réalité ya spiritualité négative nzungu ya bondoki salamaka comment. Donc, na premier point, il y a expliquer na ka ya kodia. Okomona bozana kati ya famille. Bokoza la 10 personnes. Na kati ya 10 personnes wana na kati ya famille, bozana basi, bozana mibali. Mais vie na bino bozo vivre lokola na tout. Ça dit que boza ensemble, boza sika moko. Ba oyo ba bima bazo vivre lokola ba bima te. Ba oyo pe ba tikala ba lokola ba tikala te. Ça dit que bazo vivre lokola dans les airs, bazo vivre na mupepe. Or ce qui mutu akei ko sala travail oto bengi ya kodia ya nzungu ya bondoki ya famille. Parce que na domaine ya banzungu ya bondoki to na deux sortes ya nzungu ya bondoki. Mais je vais parler d'abord pour na bato bazaka na ba problème ya ba kodia. Soki mutu ake ko travailler kodia to ko zwa kodia ya famille. Et loko nini mutu wana salaka na famille bako pesa ye nzungu wana bondoki. Mais na libumu na ye moko bako senga ye ba photo ya batu nyonso tout. Parce que na domaine la sorcellerie na batu musu ana kodia ya famille, mais asangisi yango pe na magie ya libanda. Asangisi yango pe na bondoki ya libanda. Et lorsque asangisi yango na kati ya nzungu wana ya bondoki soki baza 10 bako akozwa ba photo ya batu nyonso tout batie bango na kati ya nzungu wana. Bakozwa ba kombo ya batu nyonso tout batie bango na kati ya nzungu wana. Maintenant, lokola do travailler kodia bino batu nyonso bo se retrouver na kati ya ba photo na ye na nzungu wana bozana ba photo kuna na nzungu. Et loko nino bo sala e kozala bana ko komela bino boko constater premièrement échec na tous les domaines. Na kati ya nzungu wana tozobenga kodia familia
etekaka ba chance ya bato, etekaka ba étoile ya bato. Okomona boza na kati ya famille moko, mais na famille wala bato nyonso baza wana ka mutu moko nda bonga. E bato muto ya bonga na bato nyonso bakenda kotalela ye. Alors lorsque bazo talela ye, ana besoin il faut à satisfaire bango. Et comme quand même un niveau même moi si na to bala na ye, to mobali na ye, bala na ye bref, a quoi ko sunga bango te parce que ana contre fa sunga ka batwana. Et lorsque ado sunga bato famille bazo réduire ba étoile na bango. Oko mona ke boza na famille moko bato nyonso to ba rataka kaka. Boye ko dans la 10 boza na poto mais bino noso mutute azana stabilité na domaine ya libala. Et lingi kolobake na kati ya famille na bino. Et ana mutu moko oyo asimba kakodia. Asimba nzungu wa bondoki. E nzungu wana bondoki ateka betwa na bino. Okomona bana basa kitoko me batalaka stabilité. Bana stabilité te na domaine ya libala. Bana stabilité te na domaine ya mariage. Attention, ba misusu sala marandengene. Et comme apena pembeni ke mobali ba sali ba démarche pour la mobali bala. Mais lorsque comme pembeni pour libale sala na mobali mamoka longwe. Libale seli. Mususu pe ko bala na mais après quelque temps libala on est kabone seli. Mususu pe ko kende. Baboti bala mi bale misato libala on est kufi. Donc bref, et ça la système moko ya divorce et salamaka. Et salame pa ya yana yo. Et salame pas maman nabino, et salame pas ya ndekona mobali, et salame pas ndekona musu ya mwasi, et na kati ya famille bwana mutute oyo aza stable, abala abotana mobali moko, abala mobali moko ba vanda na ye. Batu nyonso ba misusu ezake abotana mobali moko mais se retrouva divorcé. Pourquoi? Parce que et ana fox moko oyo na ba photo na yo, oyo ba kanga yango oyo e représentaka yo. Mususu pe bakoki ko simbise nzungu wa bondoki mais inconsciemment ayebite. Okomo na kati ya famille batu nyonso bazwaka te ka yonde. Mais siko batu wana ba dépendaka na yo. Et loko nino ko remarquer. Soki bandekono basengi yo. Wana poto na Londres na Kinshasa partout dans le monde, Afrique du Sud, la Brazzaville, partout où l'on au moment où na kati ya famille na bino wana mutute on a la possibilité aux anons. Et ceux qui ba membre de famille ba sengo yaya na yo leki no ba cousin okoyoka mutema moko il faut sunga kaka et makambo wana sala makata yo simimbongo. Voilà. Makambo wana esala makata yo simimbongo. Et lorsque simbika mbongo d'office ba pele ba yo kota et yo na kati ya mutema na yo obando mi sentir que ndena zawa il faut kana sunga bango. Et lorsque on sunga bango tant mbo ego sila conscience yé qui na zaki na mbongo menacer na ngolo côté et que na dépense. Comprendre que ozana kati nzungu moko ya bondoki mais oyo yo moko yebité. Wana zali première étape ya mutu pour en reconnaître que azana nzungu ya bondoki. Alors, muto mususu bachaye na kati nzungu ya bondoki. Et loko ya mususu bakoki ko utiliser ye. Okomona na kati nzungu wana bondoki. Bakangaka oyo babengi kobota ya mwasi. Tope kobota ya mobali. Parce que lorsque marmite wana ezo travailler papa, ezo travailler pour pesa mbongo, mais pour être bloqué quelque part. Donc, c'est-à-dire que ils ont fait ça avantage dans Moutou Azanango, mais Moutou Azanango te, ils ont compliqué. Bato belé bala pour ma kobota lelo. Ils ont été que kapo tambola mabe. Ils ont été que po mobala tambola mabe. Mais cause à la mobali to mwasi. Oyo na famille na bango ba tekaye déjà. Baloba ke yé. Il faut assailler la plus sur famille. Alors déjà, Moutou avant ça, il a plus sur famille. À coquille jamais qu'on s'est retrouvé dans le domaine de la finance, tout dans ma bref,
ba compliquer rappel boum. Muto dans la kati ya bondoki, ya nzungu ya bondoki, ako vivre ba sentiment moko o ya condamnation pe ako bana ko se sentir le ko na culpabilité. C'est-à-dire que yé soki ba lobine likamoko na famille fa sala. Soki a sala ngote a sentir le ko na culpabilité. Le ko na niongo moko boyo et il faut futa. Tu te sens condamné qu'il faut ça la kaka ose la kaka famille. Na sambeli nzamba bimisao. Et majoritaire bato wana basai la rabatu mais ye moko asalaka eloko te. Deuxième a remarqué que a se retrouver na kati ya père bato babangaka. Donc abangaka ce qui na sali yango te on dirait kozala bo. Et troisième bato ebele bakota na domaine ya désespoir. Désespoir, c'est-à-dire que pour nae à un moment malgré banana yana pour toi, est-ce que ngana obala, est-ce que ngana obota. Donc et l'on va m'attaquer. On dirait à côté déjà na désespoir moko. Et na kata désespoir wana ezo me melaye pensée négative. Ezo me melaye ba pensée moko ya mabe. Est-ce que ngana ko réussir? Est-ce que ngana ko bunga? Est-ce que ngana ko vivre? C'est-à-dire que mutoazo vivre mais yé moko. A komi ko douter na ye moko ponani parce que eza yete eza nzungu wana ya bondoki ya famille balongoli fois or mutu déjà o aza na pensée négative o déjà abani déjà a perdre déjà des espoirs azo a commis déjà na pensée moko négatif espoir et la kati na ye moko abani komi condamné a longoli déjà pensé qu'il faut na bunda na réussir abani komi mona est-ce que ngana réussir est-ce que ngana robonga est-ce que wana ezali ba influence ya sorcellerie oyo tango mutu parce que Bible lobi juste vivra par la foi mais tant déjà muta longoli kaka foi a kotisi kobanga mbala moko a kotisi ba robenga ngo na délivrance ba énergie négative oyo azondima lisusu te ke akoki ko réussir pona nini akenda potokala asala eloko te a komi na âge moko fa bala libala ezate na kati na ye bako déposer ye ba sorti ya maladie. Merci. Bako déposer les ba sorti ya malade. Ba sorti ya malade yo bako déposer les et cause la première malade cause la myome. Ya on a lingi partout bozo landanga bo partager mission o batu babika. Et cause la myome malade mingi ya myome eza malade yo uta kana nzungu ya bondoki. Majorité ya ba malade lokola ba myome. Eza malade yo ba pousser yango na kati ya nzungu ya bondoki ya famille. Ba maladie ya diabète, merci Saint-Esprit. Ba maladie ya diabète, ezali ba maladie oyo ba pusaka yango ba tokisaka yango na nzungu ya famille na bondoki ya famille. Ba maladie lokola ba diabète ko remarquer que etambolaka na famille, eza chaîne na kati ya famille. Merci. Oromona papa belaka diabète, yaya bela diabète, moi na beli diabète. Yo moko diabète, ça dit que dans quatre familles na maladie à diabète, tu vas se retrouver le rôle à 3 personnes dans la maladie à diabète. Ba maladie à cycle hypertension, tension. Ba maladie wana ezali maladie oyo base nango ezala kana kati nzungu ya bondoki ya famille na sambeli. Que ce que la nangai ou se retrouver na maladie à diabète, maladie à hypertension, ba maladie à tension, ba maladie à rein, na répéter ba maladie à rein. Yeba ki ba maladi wana tangu mutu azobela yango et komemela ye isolement et solitude. Ça dit que isolement et solitude, tu te sens isolé et seul. Même na kata batu au santaka kake naza isolé naza ngamoko. Pourquoi? Et lokwe bana ko memayo ki ozo senti ko za isolé ezali maladi ozo la kati nango. Maladie oyo oyo la kati na yo oyo pekisa yo obika yango ekobana komemela mutu akoma lokola isolé abana ko sentir est-ce que nga diabète na obika nango
ba prophète ba sambelinga pour na diabète on a dit que est-ce que nga gastrite hypertension tension maladie ba rein mutu musoza la première AVC akoya maladie à AVC ça fait beaucoup de temps et maladie wala aluke la solution ezate et cotisé na isolement abandi ko se sentir c'est comme si on dirait batu babwaki et comme memelaye perte de la paix et comme memelaye perte ya paix perte ya joie papa pelende ezala batu belé ana poto mais ana pété ana joie tant zo be la paix c'est-à-dire kimia ba paix qui c'est kimia ba c'est comment Yé du 1er au 30, il faut actuellement na monoko Amelikis. Zamba sali sozo la nanga obika na malade ozana. Bibelobi dans le livre de Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 chaque chose autant. Mais tant que batie malade na katia mutubongo et komemela ye akokoma na perte ya paix. Perte ya joie. Pourquoi? À perdre kimia, à perdre SNO. Pour nani? Parce que, avant nos mots, est-ce que nous avons un diabète solo? Et qui a bakis et comme il y a bâton. Est-ce que nous avons est-ce que nous avons beau tate boye? À Jésus qui est né. Soukarange sandene. Nous avons moi si. Déjà, ceux qui déjà à l'équipe, na 25 minutes. Papa Pelende tikana teya. Olobi makama Moïse ma tout est belé, papa Pelende. Aussi 30 minutes pour la Moïse Matuta. Tikana consolé banananzam. S'il te plaît. Parce que papa Pelende a 5 minutes. Mais à 30 minutes pour le belaka makama Moïse Matuta. Ngai alinya katanga émission. Batubozola nanga bote langa makambo. Tu vois, perte ya paix. Ce qui déjà moutou azala ba maladie compliquée. Moutou déjà oazo botate na ndako alibale ko même ekozang c'est kimia. Tu vois, moutou déjà au bazé mais bimaka ekozang c'est kimia. Moutou déjà au a se retrouver na mwana, mais mwana wa lobakate ekozang c'est kimia. Nzoke za ba source ya bondoki. Et même la kabatu difficulté na kati ya perte ya prière. C'est-à-dire que moutou déjà a accumulé ba désespoir rebellé et kota kaye doute na makamba ko chamba. Voilà, Papa Pelende. Voilà. Oui. Oui, on continue mais to fungo le téléphone hein. Ndeko alinga benga intervenir au bengi mama ko benga na numéro eza au bas de votre écran. Et belé bo na numéro ya prophète Chico. Est-ce que ba go bengo bala moko to ba benga na numéro eza au bas de votre écran. Et puis babenga na numéro na yo mais na sima bakobenga ngambo kwa la bona ba service à prière. Voilà, donc on les benga sikoyo na numéro au bas de votre écran, numéro ya prophète Borosango sur aussi ici. Allez-y. On continue, allez-y. OK. Donc mutu oyo azana problème. Ya azana kata nzuru ya bondoki, maladie o bako chaye, to difficulté o bako chaye e ko zangise kimia. Kimia na ezangise ni abana akokoma na doute akozana pete abana tala est-ce que na âge à 25 ans on a balité na obali susu ba musuko bakomi na 30 à 35 est-ce que na robal alors tango mutu azana kacha batu kimia wana e maladi wana akenda poto azana mongo azwaka mongo mais aosana ngelo kote e kozangise kimia alors kimia wana tango ezo zangisa ye nde ezo memela ye désespoir afin que diable, oh mon Dieu, afin que diable a régné. Alors, Nzungu ya bondoki ezani. Nzungu ya bondoki ezali hôtel. Bref, ezali hôtel oyo famille ya batata to ya ba mama oyo ba imposa yango na kati ya culture to na kati ya famille moko. Balutikeli bino bokola. Batikeli bino botanga ba classe mais bakopekisa bino na classe wana évolution bakoki pe kotika yo au voyager aucun des États-Unis aucun des poto aucun de France yo zui déjà numéro ya wana benga biso na direct benga biso ngana na Kinshasa papa pe na Brazzaville benga na numéro en Afrique du Sud toko chambela pour ceux qui pesa ninda sakwana sakoli soko na question ko tuna tuni question donc réalité zo salama na kata nzunga ya bondoki nzunga bondoki wana basalaka yango pona koluka ko freiner ba via ba nzoka na lobaka boye
mutu moko te a voyagé ka longo en Afrique ya en Europe kaka po akende kotala mindele. Non, mais mutu a voyagé ka po a réussir. Mais ezala bato ebele a voyagé. Nzungu a famille wana etiki a voyagé, mais tango ekomi kuna est bloqué et pesi mbongo mekangie kobota. Ndeko moko benga bi prophète. Ça fait bon temps na o régler souté. Règle nange katana. Mousso benga bi prophète. Zemi ezo yate. Ce quand la juge zemi kokisi 3 mois zemi fait long. Ouais, déjà Tobandi va qu'on m'appelle déjà. Oh Nzambe merci pour na appel. Bonjour. Bonjour ndeko Dimle TV na wewe kwa Dimle TV. Ubengi biso wapi kombo nani? D'accord, je m'appelle depuis la France et je viens mes parents ici à France précisément à Paris, mais je utilise souvent Ok, le Kambouté, prophète en Okayo. Ok, papa, non seulement il est touché vraiment parce que pour ça qu'après Azobi ma bien té, azobi ma bien té, azobi bien té. De comment tu as volume, azobi bien té, tu as volume. ok, je c'est pour ça que c'est tout dans ma famille, 3 qui est là. Mais mini tu m'as solo bas, mais on a bazar. C'est pour cela que je suis en train de familial, on a eu pas ça. On a vraiment balancé. On a besoin ça la démarche. Ok, Simba, prophète, oyoki ba balobi? Alobi nini? Alobi, ba bote masoki 3 la famille, on s'appelle 3 je crois. Bazaki na poto ba ngonyo surtout mais ba refoulé ba ndeko na ye. Ba ndeko ne baza refoulé na Kinshasa. Hier aza na poto mais makamba mukanda ezo simba te, eza peut-être ba lien familial te to le rondinoa. Akatité hein? Azo kayo. Akatité. OK. Te ayo kayo. Voilà. Père tout-puissant, créateur univers, Nassambeli Nzambo Salipse. Au libéré, merci. Yoka. Pendant que Naza Awa, merci. Pendant que Naza Awa, Nazomona Ndeko wana. Avant Aya Poto. Ndeko Dimle TV na yo. Prophète Zela, Ndeko Dimle TV to ko Dimle TV Ndeko. Et quoi son moto? Allez-y prophète. Prophète. Loba. Prophète Loba. C'est bon? Loba prophète Oyora. Allô, ndeko sana ligne. Prophète Loba tozo kayo. Prophète, tozo ka le soute prophète, tozo ka ote. Prophète, tozo ka le soute. Oh là là. Prophète, tozo ka le soute. Voilà, un petit souci côté prophète. Ndeko Otiko Benga, a eu un problème dans la famille na bango. Là, c'est le prophète qui parlait. Oui, ça la ligne, tout le monde, c'est prophète. Un petit souci côté un prophète, je crois. Prophète, est-ce que vous allez voir le Kabiso? Si. Voilà. Prophète, Okibiso?
Prophète, est-ce que Ozolo Kabiso? Ozolo Kabiso, prophète. Ozolo Kabiso. Prophète Loba, Ozolo Kaote Loba, Loba. Loba, prophète, Loba, Loba, Ozolo Kaote. Oh là là. Je crois qu'il y a un petit souci côté prophète en ce qui concerne connexion ailleurs. Il ne faut pas nous tenir rigueur. On a toujours dit, mesdames, messieurs, ce sont les aléas du direct. Donc, c'est fort possible à côté de la connexion, peut ça y mon boulot. Mais on va essayer de les rattraper. Prophète. Allô, prophète? Voilà. Oui, allô. Voilà, voilà. Ok, allez-y. Ok. Oh, ndeko, nasolo baboui. Yo oba de ba ndeko na yo tikali. Mais il faut ndeko, yo comme ton téléphone. Dis-moi TV, yo comme ton téléphone ndeko. Dis-moi TV. Et quoi sont auto? Allez-y, prophète, allez-y. Allez-y. Prophète, allez-y, Loba. Prophète Loba. Ok. Ndeko wana oya utiko benga siko. Ndeko utiko benga siko papa Pelende, il a un problème très sérieux. Oh, il faut benga ngai après na la délai la service. Loko la benga en direct. Na lingina lo beloko moko. Est-ce que ayebi que avant ye aya poto akusha na tata mwasi na ye? Azo Rayo. Avant ye aya poto okusha na tata mwasi na yo. Okusha na tata mwasi na yo bovandela ka makambo. Oui. Okay. Déjà yo ozana moko. Oui, nazondi manaso kai papa. Oyoka te patunu yo. Est-ce que vous reconnaître okusha na tata mwasi na yo afon ya poto? Oui, nazo na eza mon papa. Ok. Yami balé. Ozana problème n'est toujours sur l'ana yo a. Il y a diabète oh yo famille na bino mobimba bozalanga na diabète. Et yo moko na butu ya lelo. Excusez-moi, na butu ya lelo, poto tani sa tongwa lelo. Et ça là qui que olali mo se retrouver au poli na masuba. Surtout wana eza répétition papa. Eza vraiment répétition. Eza parmi elo on a benga la sala nzambe bele me ba ikisaka ngambo. Pour ça la boule. Merci. Pour na makama mukanda. Ok. Tout ça la boule. Lokola eza télévision na lobi loka makami balé. Okusha na tata mwasi na yo avant kende poto. Ya mi balé ozana acte moko e makama suba mais na butwa le lote kusuba. Yo moko ndenge ozawana. Ndenge boyela poto. Bino misat. Boteka ka lupangu ya papa na bino. Yango mema bino na poto. Eza bongo. Hein? Ok. Lokola boteka lupangu wana. Bandeko ya papa na yo. Ya papa na bionde bazozo sabino kishasa moko. Ça c'est un deux. Bangonde bazozo loka bazozo sabino. Yo ebaki si on a problème oyo okushana tata mwasi na yo. Et souci na bango ezozonga. Mais ndenge obenginga orozonga lisusu te. Après prière na relepena repatant. Après mission obenginga oroleka ba service et puis nzamba rosa elo bolam. Merci. Nzamba pambolo. Numéro na commentaire. Ndeko kata to yambande comme sous. Voilà. Pas pelé le poto avancé.
Voilà, toi, Mandeko Moussou. Le temps nous presse déjà, Ndeko bengi biso, yoka biso na téléphone. Yoka biso na téléphone, yoka biso na TVT pour écouter dans un bateau. Yoka biso na téléphone. Tozi Ndeko Moussou. Allô? Allô, bonjour. Bonjour Ndeko, bengi biso wapi komona? Dans le Bumbaki komona onani? Frère Junior, Olobini. Noa makasi. Prophète Odi, Frère Junior Olobi makamna simbate atala Lubumbashi, loba iloba moko pona ye. Merci. Nzambe a déclaré miracle à peu faveur. Merci. Yoka. Frère Junior, il a un problème sérieux. Lobi auti kobungisa mukanda. Ya mutuka na ye. Oui. Frère Junior, c'est vrai? C'est vrai? Oui, il est solo. Auti kobungisa mikanda sa mutuka. Ok. Ya mibale. Nene to sololana yo awa ozana problème o penzo bengelinga. Merci. Qu'est-ce que je vois? O bengelinga pona ozana bituma makasi. O bengelinga ipona problème ya faiblesse sexuelle. Molingi te kolobango linga na lobayango. Frère Junior, loba ya soto loko support lima ke onate o bengelinga pona problème ya faiblesse sexuelle. Oui, allô? Frère Junior, on a un problème de faiblesse sexuelle. Dans le but, on a un problème de faiblesse sexuelle. Makasi. Ok. Pourquoi on a un problème de faiblesse sexuelle? C'est là. Na moni, qu'est-ce que je vois? Na famille, il y a batata na bino. Et ça, na ndeko moka papa na bino, na zo pesa kombo na ye Francine. Kombo nani? Ndeko ya tata na yo kombo na ye Francine. Francine. Nalobi na moni ndeko ya papa na yo kombo na Francine. Hein? Ok. Ndeko wana ya papa no kombo na Francine. Ça fait 4 jours au outil kolota ye na putu. Ok. Outi kolota ye na butu ozo sangita na ye nzoto. Ok. Benganga après mission na salon service. Benganga après mission na salon service. Nzambe akobikisa yo. Bon, il nous reste 5 minutes, comme ça, allez-y, on va finir. Ok. Donc, bien nommé, benga loka batonso bazo benga. Problème ya makasi a koti na nzungu ya famille. Et ça la ke mutu wana abana ko tourner en rond. Lokola bandeko ba uti ko benga biso. Au moins déjà abimaka déjà na tata mwasi na ye. Ya mibale ateki lo panga famille mimo na poto. Mais bande quoi papa komi ko réclamer batu ebele ba na poto bala na en Afrique bazo vivre vie ya bango te bazo vivre vie o ba imposa bango yango moni soki tozongi lelo na kati ya radio lokole eza ponzamba lobaki na ngati eza na bato baza na besoin de délivrance numéro nanga ezali plus 243 999 37 69 79 plus 243 au tcheba 9 misatu 37 69 79 Robin Abisso ponani souci ya nzambe ezali mutu a prospérer à tous égards mais le monde à ténèbres baligi soute mutu a prospérer bakomi ko luka mutu azonga kasima bakomi ko luka mutu azonga kasima oh soki nzambe ana besoin na yo ata mutu akanga yo nzamba ko libérer yo ata mutu akanga yo nzamba ko libérer yo. Alors souci ya monde à ténèbres ezake batu ba vivre na kati ya pasi batu ba vivre na kati ya souffrance
bato ba vivre na kati ya minyoko, bato ba vivre na kati ya difficulté, bato ba vivre na kati ya souffrance. Or mutu oyo aza na kati ya nzungu ya famille, eloko ya liboso ekosala na ye ke a réussir te, ekomemela ye ba échec, ekomemela ye vie ya pasi, ekomemela ye makambu ebele esimba te, ekomemela ye ba réalité ebele. Mais yo bando ye bate ke ozo vivre na pasi, yo bando ye bate que eza banzungu wana ya famille okokisi déjà âge ya kobala libala ezate to obalaki déjà ozali pe na mobali na kati ya ndako mais mobali wana bimi en fait aussi ndeko mosusu awa. Allô, bonjour. Kombo na onani obengi biso wapi? Wana Angola. Kombo na onani? Frère Fiston. Olobini. En fait, Frère Fiston. Prophète, frère Fiston en Angola, on a pris un voyage pour envoyer Simbate. frère Fiston en Angola adana proma voyage marambezo Simbate. Waouh. Na kombo na Yesu na déclaré faveur et grâce. Merci. Le frère Fiston wana zolandanga. Merci. Aouti ko raté voyage il y a Portugal 2 fois. il y a solo. Oui. OK. Na minute tozo solo la na yo passeport na yo ekangami na ambassade ya Brésil. Bien après mission. Bien après mission. Merci. Na kati ya domaine ya vie ya batu. On va prendre une dernière personne et puis on va arrêter. Merci. Na kati ya domaine ya vie ya batu nzuru ya famille. Ouais, tozine de oyo. Allô? Ndeko Dimle TV. Oyo kafuta téléphone. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour maman, bengi biso wapi? Oui maman, prophète Holanda yo. Là, on a fait des relation amoureuse de Simbate. Prophète, maman, pendant qu'elle est en Belgique, relation amoureuse et Simbakate, chance à bolingo ezate, donc il a vu oloba iloba. OK. Maman wana azana problème parce que tango abengi nazomona na tolo na ye awa nazomona bazokomelanga mari de nuit. Azana influence ya makasi ya basi ya mobali ya butu. Et mutoyo azana mobali ya butu bakopeki mobali wana butu nde azopekisa mibali ya moi ba ya bavanda na ye. Abenga après mission na sambela pona na salele musala molimo. Parce que mobali ne ya butu nde azopekisa mobali ya moi ya se présenter. Alors, eloko nini tokosala sikoyo? Merci. Eloko tokosala na mama eza service à prière. Nzamba talisinga tokosala na service à prière à 14 jours. Après 14 jours nzamba gotia na stabilité à mariage. Après prière abenganga moko na numéro nanga. Eza plus 243 999 37 69 79 plus 243 999 37 69 79. So ka bengi to sambeli nzambe to kabole kaka na mobali wana butu e makambo esili. Mama nzamba pambola. Mama Yoki. Merci Ruben, prophète après émission. Voilà. On va prendre Bandegobino. On va prendre quelques appels à Souka. Allô? Est-ce que vous avez allô? Oui, bonjour, maman.
Oui, maman la France, au lobby. Oui, dans la parole prophétique. Prophète qui maman a bien béni la France, on a besoin de parole prophétique. On peut s'y comprendre. Maman Bibiche, en la France, a besoin de parole prophétique. On a si bataille paraît d'après. Ok, t'es d'après, t'es Maman Bibiche, je fais ça, mais la makasi, parce que Zambazo visité ming na domaine à finance. Et puis, il y a mis balai, et là, on a moni, et pas, il y a maman Bibiche, na moni na katia tourbillon. Na moni maman Bibiche na katia tourbillon. Souci à monde à ténèbres, et pas maman Bibiche chez Zanin. Et ça, que, mbongo nyonso ya koyoko joie. Akokisa yango ba posa na été. Et na kati na ye nazomona bazo komelanga déception. Maman Brigitte, merci. Qu'est-ce que je vois? Bibiche. Oh, namoni molili makati. Maman nani? Bibiche. Maman Bibiche. Namoni molili makati. Maman Bibiche molili. Qu'est-ce que je vois? Namoni na makolo na ye. Namoni ba serpent. Nzamba lobi na ngabu. Akra makaba nazo lobane. Akoma yango. Namoni dans 3 semaines. Bazo luka ko bois qu'elle est malade. Mais malade, on est dans la maladie empêchée. Et vous avez signe maladie empêchée. Abenga après mission, to soigner sérieux et to sil sama kamwana. Elzama matisaye makas parce que dans monde bâti, il y a maladie empêchée na kata nzoto na. Parce que ngaba tia yango dans quelques minutes. Oh, parce que benga su ngamo kwa ngai boss yana 6 émission. Wa ya. Ba ko misu ko benga ngamo na privé. Boss la na 6 émission pour ko benga ngai. Merci. Voilà, maman dans la privée, dans la privée, c'est monsieur Sidi. Voilà. Donc, monsieur Asuka, dès que vous avez un numéro Oyo, eza awa. Vous avez un numéro Oyo, eza awa de votre écran. 999 37. Vous avez un numéro Oyo à Prophète Kuna. On va prendre la dernière personne parce que le temps nous presse déjà. La régime est fait signe. On a largement dépassé. Il y a encore un autre programme après émission Oyo. Voilà. Prophète Shimbo, Chico, on va conclure. Ok. Oh, aïe. Batubo bengangai, soki na silisi. Ozola nanga awa na radio lokole benganga soki na silisi, siko to déranger émission. Soka to silisi o bengingai. On a koyi ko conclure ezaboy. Mutu nyonso na sena moyi, ana droit récit. Papa pelende. Ezala mutu moko te oyo nzamba tsaye na mokilo po échoué. Biso nyonso na sena moyi. Toye na mokilo po to récit. Mais par famille oyo to bimeli nango nde ezobundisa biso lobby na yamine de komoka partir ya Londres benginga aza prophète. Alobi nanga alobi pasteur na qualité nanga ya prophète. Église est aussi matée. Tant que bando samela nani azo bloqué. Papa lekinaye. Na tangele ko papa lekinaye na sa ko na kati émission. To bani na service. Donc na kati ba vie na biso nous avons besoin de récits. Toi na besoin ko récit. Okena na potote na lobaka poketa la mindele. Okena na France te pota la Tour Eiffel. Okena na États-Unis te poketa la Maison Blanche so yinda kwa nani. Okena na Belgique, c'est-à-dire que mboka nyonso oza au sala avancement ou avancer pour reçu. Mais nzongu ya famille et zongiso. Wala kata nzongu ya famille mukande ate maladie, complications, liba les ate, liba les okufa, ozo avancement ezate na sambeli. Nzamba bikiso. Après émission au benganga to sambela. Yo peso ko la ninga déjà eza na kati ya chaîne. Obenga ipe mbala moko numéro na ngeza li plus 243 okotia ba 9 misata obeti code ya Kinshasa ya Congo RDC otie ba 9 misatu ne bandeli 999 ça dit 39 otie 37 otie 69 otie 79 na lobby plus 243 9 37 69 79. Okobenga l'homme de faveur avec Chico. Na privé na kolandelo ba prière. Mais tant ozo benganga, zala sir que obenga pose la solution. Ko benga te po tenter, ko benga te po omeka. Na yebi que papa pelende batu belé bazwa déjà ba déception na ba vie abatu. Batu belé ba besoin déjà ba déception ba pasteur ba décevoir bango. Mais ce muta benga arozala
soyez les bienvenus et Nzambe akobik ça y est. Tout ça déjà en février. Qu'on permettre de année oyo et si la yonenge année passée et si la qui Nzamba Pambola Biso. Merci. Numéro Zali plus 243 9 9 9 37 69 79. Tika Kolo à Pambola Biso. Voilà. Merci beaucoup. C'était le prophète Chiko Sembo. Oyo à l'édition dans Makambo. Oyo talaki hôtel ya famille. Numéro na ya pesango bobengaye. Or numéro te bobenga sur privé et puis bobenga sika boy. Beaucoup bobengaye directement dans le numéro na ye parce que comme na souka déjà il y a émission. C'était un grand plaisir de vous savoir nous près dans live Oyo. Bon ami pas plus ça la live T biso live Oyo. Beaucoup landa yango en rediffusion lobby na Tongo. Donc Bobenga, en fait, Chiko Shembo. Et c'était spécialement pour la retraite de savoir que frère Moïse Matuta, Namwasinaye, Jemima Matuta, Bakabwanite, basali ensemble. La preuve est que mon vidéo, il y a anniversaire surprise. Est-ce que basali biso j'étais dans mon balai, Moïse Matuta, Namwasinaye, pour neger le maki trop, avant de kalba bino, to jongle bango kaka. Yaka l'anniversaire nanga pona moto ekita soki za ndenge wana malamu mingi te soki bakabwana ya solo eke basali biso je eboyebana kaka kasi soki bakabwana te balakisi biso preuve ya maturité nous apprécions osepeli na niveau ya maturité oyo frère Moïse Matuta alakisi biso yena mwasi na ye mama Jemima. Voilà. Tokom Nasuka, émission Oyo. Merci à vous tous qui nous avez suivis à partir de là où vous êtes. Merci à la grande équipe de la radio, le collège télévision qui était au four et au moulin. Merci à Claudine Laris Pelende et Winnie Laris Pelende. Merci à Miguel Laris Pelende et Joseph Laris Pelende. On a vu la lumière. La régie, c'était Chris Laris Pelende et vous le savez, la régie numéro 1, c'était Chris Laris Pelende, et la régie finale, c'est toujours Maman Rina Pelende, Laris, la femme à la taille d'une petite spaghetti, sans courbure ni virage. Elle aussi à la coordination de cette émission, mais aussi de la chaîne. Allez, merci à vous tous, portez-vous bien, santé de fer à tous. À plus. Chap chap. Et tchara.